Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Jeudi elam na balandi nyonso journal a peuple info lingala mbote na bino nyonso tofongole wana ngambo ya présidence pour hôtel semnenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komaki na cœur kuna na Égypte mokola mardi 9 juin et pas wapi mercredi 10 juin nde azalaki na tête à tête na homologue na ye Abdel Fattah Bola-Balata elongo na héritier Mapindimi. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komaki depuis mokolo ya mardi na Caire na Égypte et pas wapi ayambamaki na homologue na ye Abdel Fattah al-Sisi. Masolo et petamaki na tête à tête entre ba chef d'État ya bamboka oyo nyonso mibale. Bosimba pe boye bake na ba tête à tête oyo balobelaki mingi makambo etali coopération pe développement entre bamboka nyonso mibale. Ba délégation bamboka nyonso mibale oyo basalaki cérémonie moko ya kosigner ba protocole d'accord. Pe cérémonie yango ezalaki présidé et pas il y a deux chefs d'État. Balobelaki mingi ba consultation politique pe diplomatique, création ya pavillon ya chirurgie cardiovasculaire na centre hospitalier ya Renaissance ex-Mama Yemo, développement urbain pe gestion ba ville pe lisusu renforcement ya ba relation bilatérale pe investissement ya ndenge na ndenge. Bosimba ke République démocratique du Congo et longo na République arabe ya Égypte bazalaka bongo na ba relation bilatérale basée na histoire moko commune ya lutte pour la souveraineté, indépendance, d'unité ba peuple africain pe affirmation ya continent africain na scène internationale. L'Assemblée nationale boyeba que séance plénière ezalaki organisée mercredi 10 juin kuna na chambre basse ya parlement toujours na bokambemi ya honorable président Aimé Boji et pas wapi ezalaki consacré na examen ya ba texte oyo ezali bongo kolobela fonctionnement ya Assemblée nationale héritier Mapindemi apesi mino ba détail. Séance plénière, il y a mercredi 10 juin à Assemblée nationale et Kambamaki na président honorable Aimé Boji Sangara, balobela ki examen ba texte oyo ezali kolobela, fonctionnement ya chambre basse ya parlement, misala oyo balobela ki présentation ya projet ya budget ya Assemblée nationale pour na exercice 2027, pe rapport ya commission spéciale chargée à contrôle ya gestion ya bureau ya chambre basse ya parlement, séance oyo izami bongo na dynamique ya ko renforcer bonne gouvernance, transparence, pe redevabilité na kati ya institution parlementaire. Lolenge ba mission administrative pe ya contrôle etalisi plénière oyo ezalaki pe marqué na présence ya délégation ya bana oyo bazalaki accompagné na ministre ya genre famille et enfants bango bazalaki bongo elongo na représentante ya UNICEF na République démocratique du Congo. Na approche ya journée oyo ya enfants africains ezalaka célébrer chaque le 16 juin boyeba jeune oyo ba portaki na représentation nationale plaidoyer en faveur ya promotion paix à protection ya ba droit de l'enfant na maloba na ye na occasion président ya Assemblée nationale akumisaki engagement ba jeunes citoyens oyo pe exhorter bango bako bana ba étude moko sérieuse pe lisusu ba yeba na komunisa potentialité na bango pe ko contribuer lobby na développement ya mboka. Honorable Aimé Boji Sangara atalisaki pe engagement ya représentation nationale ya ko soutenir ba initiative oyo ezali ko viser ko garantir bien-être pe épanouissement ya ba enfants congolais. Na weta primature bo retenu que premier ministre Judith Suminwa a présidé qui mercredi 10 juin première réunion ya comité de conjoncture économique et financière ya République démocratique du Congo Nathalie Kaele Héritier Mapindemi bazali kuna kwa info lingala.
Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé mercredi na primature réunion ya comité ya conjoncture économique balobelaki évaluation à situation économique et financière na République démocratique du Congo. Na suka réunion vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a présenté qui ba principale conclusion pe ba échange oyo ilobamaki selon ba membre ya comité économique congolaise ezali kokoba kosala preuve ya résilience malgré persistance ya insécurité na est incertitude oyo ezali komonana na environnement économique international. Économie ya République démocratique du Congo ezali ko demeurer résiliente. Alobi bo constater stabilité générale ya ba prix pe le sous stabilité et komi bongo na plan monétaire. Tout y a échange etikali bongo stable depuis ba mois ebele ndenge Daniel Mukoko Samba atalisaki. Gouvernement a ponu ko maintenir approche moko prudente liboso ba risque extérieur oyo ekoki ko affecter ba performance économique nationale pour na kobattre la résilience oyo comité ya conjoncture économique amoni ke ezana litomba ko renforcer ba investissement na production agricole nationale. D'après ministre économie orientation oyo ezali koluka ko réduire vulnérabilité ya mboka liboso ya fluctuation économique mondiale pe lisusu pour améliorer capacité ya côté les ba choc extérieur. Ba signon mususu ezali kotali sa nécessité à renforcer résilience ya économie na biso. Économie ya mboka République démocratique du Congo ezali ya komata. Comité a commissi pe lisusu à évaluer impact la perturbation oyo et monani na marché mondial ba produits pétroliers. Patron ya secteur économique national ya RDC alobi République démocratique du Congo ezali parmi ba pays africains oyo ezali ko résister na choc wana malgré ba tension internationale boui légère hausse oyo ezali enregistré na mi-avril. Gouvernement a maintenir approvisionnement régulier ya pays na makambo etali carburant pe stabilité et monani na ba prix na ensemble ya territoire national. Point mususu ezalaki abordé na réunion oyo elobi bongo affectation ya première tranche ya ba ressources mobilisées grâce na émission ya ba eurobond. Comité ya conjoncture économique azalaki informé na ba mécanisme oyo etami pona ko assurer gestion moko ya malonga ya ba fonds oyo pe ba projet ya liboso et ko bénéficier na financement. RDC na ngambo na ye azali kokotisa na marché financier internationaux azali pe ko réussir première opération oyo ndenge ministre économie atalisi première tranche ya 650 millions de dollars américains et ko pesa maloko la financement na ba projet ebele pour exercice budgétaire 2026. Réunion oyo et marqué relance ya misala ya comité ya conjoncture économique cadre moko stratégique et kolandisa na orientation politique économique ya gouvernement ezali kosangisa autour ya premier ministre ba membre belé ya gouvernement kati na bango ba ministre lokola ya budget ya finance ya économie pe vice gouverneur ya banque centrale du Congo. La leadership ya vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba, secrétaire général ya économie nationale, procédé qui mardi 9 juin na fondation Lona na commune ya Gombe na lancement ya formation ya ba agent ya ministère autour ya outils pe ya contrôle bon na et le Fabrice Lundombi pe Fabrice Lundombi pe héritier Mapinemi. Nabokambe Meya, vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba, secrétaire général ya économie nationale, Abolia Taba Mapolo, a procédé qui mardi 9 juin 2026 na fondation Lona na commune ya Gombe na lancement ya misala ya formation technique ya ba agent pe ba cadre ya ministère autour ya outil ya contrôle bosimba pe boyebake initiative oyo ezali bongo na vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na moderniser administration publique conformément à programme d'action ya gouvernement nanzela ya application numérique oyo ministère azali koluka ko digitaliser processus ya contrôle économique ordinaire grâce na collecte ya ba données auprès ya ba opérateurs économiques pe ko instaurer cadre moko ya dialogue efficace entre administration et longo na acteurs économiques organisé na deux vagues na oyo etali période ya 10 jours boye formation oyo ezali bongo appropriation ya amélioration ya outils oyo ba principale fonctionnalité na yango ezali ko concerner identification et contrôle économique et déclaration et gestion ya ba plainte nyonso selon secrétaire général ya
économie nationale, contrôle économique oyo ezali levier moko essentiel pour nous assurer respect et la réglementation, pour renforcer transparence et l'activité commerciale, pour protéger les consommateurs, pour garantir fonctionnement sain à quatre marché. Projet et contrôle oyo ezali bongo ko ambitionner pe ko luka ko améliorer traçabilité ya ba opérateur sur terrain pe ko réduire ba risque nyonso ya fraude pe ya manipulation ya ba données pona ko luka ko consolider to ko batela ba principe ya bonne gouvernance na ngambo mosusu module talo et contrôle ezali bongo consacré pona suivi ya ba stock et côté désormais na phase moko ya appropriation progressive yango ekoyeba na ko permettre mingi vraiment suivi moko rapproché, il y a des stocks, meilleure lecture, il y a des statistiques régionales, non soit à vente, puis le sous-sous, il y a anticipation efficace, il y a des risques, non soit à pénurie, puis il y a tension, il y a approvisionnement. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de l'ouverture de cette session de formation consacrée au e-contrôle dans le secteur de l'économie nationale. Une réforme majeure qui s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, visant notamment la modernisation de l'administration publique contenue dans le programme d'action du gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, porté dans le secteur de l'économie par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie nationale. Honorable Maotwene Elias Selembao asangisaki ba ancien collègue na ye ya classe ya ITPG Gombe bo eboye ba ke basangana ki na commune ya Ngiringiri objectif ezalaki pona honorable Maotwene ya ko vulgariser edine na ye pona ba soins de santé Christian Kengebeni. Honorable député provincial ya commune ya Selembao Maotwene azali kosala mosala kitoko na assemblée provinciale ya Kinshasa epai wapi atindamaki na bana commune ya Selembao bosimba pe boyeba ke mikolo eleki ainisaki edi moko na makambo etali ba accès na ba soins de santé mingi na nzela ya ba mutuelle de santé edi oyo ezalaki examiné et puis adopté na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa edi oyo ezali salué epai ya population na ndenge ya kosakana te nyonso wana eutaki na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na likambo etali accès universel na ba soins de santé mingi penza likambo etali gratuité ya maternité natina wana honorable Maotwene oyo mesana kobenga le responsable ye akangaki maboko te talatina azali kokoba na sima ya adoption ya edu na ye azali ko vulgariser yango bisika na bisika awa tozwami na commune ya Ngiringiri epai wapi honorable Maotwene asangisaki ba camarade na ye nyonso batanga esika moko na ITPG Gombe bango basanganaki po na ye ayeba na ko vulgariser edu oyo euti kozala adopté pona intérêt ya population ya ville ya Kinshasa modération esimbamaki na collègue na ye pasteur Denis Mbui oyo azangaki te ko présenter honorable Maotwene epai ya baninga mususu bongo na sima honorable Maotwene azwaki maloba pona ko expliquer brièvement edu oyo euti kozala adopté atalisike ezali pona ko aider population mingi penza bandeko ya 3e âge baibaza na misolote baye bana kokota na ba soins de santé na ndenge ya malamu na nzela ya ba mutuelle de santé ba question pe réponse ezalaki au rendez-vous nyonso kaka pona bandeko ba mona pole pole na oyo etali lokola edu oyo euti kozala adopté na assemblée provinciale ya likambo etali ba accès na ba soins de santé honorable Maotwene papa Selembao azanga kite ko pesa ba réponse na nyonso na micro ya Info Lingala nini oyo biso to solo na bango lelo ezalaki kotalisa bango les bien fondés ya mobeko oyo to sali comme to yebi biso banso que l'état congolais na biso azobunda de temps à temps pour na kosunga biso na nzela président Fachi na bango ebele biso to monaki esingali to accompagner mutu azobunda pour na biso na bango ebele surtout la couverture santé universelle oyo gouvernement central déjà ba annonça ki biso na nzela chef de l'État to monaki pour na biso eza malamu
pour accompagner bango na kosala mobeko bandeke to kufa lisuti lokola bibwele moi épidémie moi yé pour importer biso pour mutu azoyeba te na kobanda wapi na kosukisa wapi biso nyonso tokolanda biso tosangana ebele tosala ba mutuelle mobeko aussi ebimi mobeko wa mutuelle ebimi eza mobeko ya liboso ebimi na Kinshasa bana ba mutuelle de santé ezalaka bosimba pe boyeba ke awa na ville ya Kinshasa ba meilleur élu bazali oyo bazali kobalosa mutu na bango pona intérêt ya population esengeli totanga honorable Maotwene du les responsables et dit oyo auti ko initier na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa ezali vraiment na bénéfice ya population kinoise akoko bakokende bisika na bisika pona kosala vulgarisation na yango. Na oyo fait des sociétés bosimba ke elenge moko ayibi batu téléphone en plein matanga na commune ya Selende na tina wana capitaine Sele Kamango ya Susia Tangama ba na Kinkole atiaki ye maboko après ba enquête bola na baleta elongo na héritier Mapilemi. Effectivement, nous allons dans Selende la plaza awa na Kinkole précisément na Susia Tangama ba et ça lui passe comment on a élégé mon bali boy batu bazana matanga bazolela eteme et bembe bango bazolela bazobetsa musique na téléphone wana mais yé à parvenir fils oyo voisin na bango un grand colonne à parvenir kozwa koyiba téléphone ya batu kobotola yango na machette de accueil na téléphone na mené banquette na ngai na vie téléphone c'est pourquoi c'est la bakolo téléphone na bango sikoyo après yé na transféré na qui des droits pour vu que akende kopé manano na makala trop c'est trop en tout cas yibi kobotola na juridiction na ngai na boyango na limi yango commandant chef na biso major JP Kalongo azotelemela likambo oyo alobi mutu na mutu afongola misu na secteur opérationnel na ye JP Kalongo le major commandant district oyo abiso Makengo azotelemela likambo wana ndenge moko na commandant ville na bapara tokendaka na stade de marché natie maboko nazotransféré na qui de droit vu que ministère public asala oyo aye mosala na bato babotola bato biloko bayebaki likolo na bango bao baa likolo na bango baza balemba ti na botolaka bato biloko bakondise baza toujours kolandela bango na sepeli bosa mosala malamu mosala vraimen ezalaka boye na sepeli yako mosala mpe ezalaka konga na ndimaki te enzongo po façon telefone akokekendaki na ndima kutu mpona mpe namona te moyiba yibi telefone ezongi mais awa mpe na ye déclaré eloko nanga ezongi mpe normal donc na sepeli vraimen na mosala osalaka. Compagnie africaine d'aviation CAA azongisi déjà ba vol na ya Kinshasa Bunya Michael Bistoto. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi ezongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Honorable Nero Mbungu, initiateur ya complexe Color Mama Pemba azalaki na réunion monene na ba personnel na ye ya complexe Color Mama Pemba nyonso la dilandu héritier Mapilemi pesi mino ba détail. Voilà, la parole de Dieu déclare qu'il y a un temps pour tout. Il symbolise l'espace entre la vie et la mort. Gardant votre foi, votre espérance
à notre Dieu. Réunion ya fin de l'année et salemaki na complexe scolaire Mama Pemba 1 et Paiwapi et sangisaki ba personnel ya ba complexe scolaire Mama Pemba nyonso mibale 1 et longo na 2 na 13h30 déjà mise en place et filaki bongo réunion et bandaki na 14h pile na prière d'ouverture oyo et salemaki et pai ya sœur religieuse Jacqueline Mwanda modération et simba maki na cordon simba kwala oyo azwaki directement maloba po na ko présenter personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba 1 pe complexe scolaire Mama Pemba 2 accueil pe présentation ya personnel nyonso et les kai kitoko mot de circonstance et pesamaki na promoteur Rodrigue Mbungu bongo nasima ezalaki intervention ya yemoko le visionnaire honorable Nerombungu abandaki nanu na moi enseignement en topé exhortation na kombo na nzambe pona kotalisake biloko nyonso esengeli kotika epai na nzambe pamba te nzambe nde azalaka force na ye alobelaki rôle ya les bons bergers pe likambo etali discipline ya ngonde ezalaki moboko elongo na propriété ya ba enseignant pe ya personnel nyonso elongo na ba élèves pe ba infrastructure ya complexe scolaire Mama Pemba esengeli ezala tango nyonso propre pamba te propriété ezali bongo règle moko ya makasi ya makambo etali santé alobelaki discipline alobi ba absence misatu pona mwana esengeli azala exclu de l'école pamba te absence non justifiée et koki kondima masoki mokete enseignant azali moto na mayele oyo azali ko transmettre savoir et pa ya ba élève yemoko pe esengeli azala exemplaire likambo etali respect esengeli réunion azanga kite ko encourager personnel nyonso pona mosala kitoko bazali kosala pe à promettre augmentation ya ba salaire na bango pona année prochaine d'inscription esengeli esalema kitoko et les ka année oyo pambate pe effectif ya bana esengeli mata pambate capacité d'accueil ya complexe scolaire Mama Pemba NAD ezali ya kolobela te bo simba pe boyebake à part complexe scolaire Mama Pemba 1 na complexe scolaire Mama Pemba 2 complexe scolaire Mama Pemba 3P ezali kobongama mikolo ezali koya ekozala na commune ya Lemba bo simba pe boyebake nyonso wana ezali kotalisake vision ezali molai pona honorable Nerombungu visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba encourageaki ba promoteur nyonso mibale Rodrigue Mbungu elongo na Bobo Mbungu na mosala kitoko oyo pe bazali kosala mikolo ezali koya ba maternelle nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba NAD babis ezali déjà disponible pona bango boye bakozala lisusu esika moko na ba mikolo te bakozala esika na bango moko po ete ba organiser ba salle de jeu pe biloko ya ndenge na ndenge ezali déjà disponible pour natina na bango boye ba réunion et les cas qui vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous entre initiateur to promoteur honorable Nerombungu et longona 280 personnel mobimba oyo bazalaki présent na réunion oyo na suka réunion honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba asalaki prière pour na mboka na biso République démocratique du Congo pour na ba famille pe pona bana nyonso bongo na suka nyonso et se clôturaki na moi repas de cœur et pa yoapi honorable Nerombungu visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba akabola ki moi eloko ya komela pe ya kolia elongo na personnel na nyonso pona kotalisa bonde kopé bolingo oyo erenyaka tango nyonso entre honorable Nerombungu visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba elongo na personnel na ye. La couleur religion retenue que centre évangélique, la parole éternelle, la borne, Bandalunga, la Bokambe, mi révérend pasteur Kali Kasenda, Bazali, qui a organisé Milulu Minen du 16 au 28 juin 2026, kuna na siège église na bango, oyo ezwami na Bandalunga, boye bake Milulu, oyo ba dénommé yango joint la main de compassion. Joint la main de compassion arrive. Joint la main de compassion ezoya. Joint la main de compassion está vindo. Hello somebody, GMC is coming. Joint la main de compassion iko na kuya. Gonge kokie oyo vraiment zali tango ya bana na Nzambe. Centre évangélique, la parole éternelle, la borne Bandalungwa, na Bokambe mi ya révérend pasteur Kali Kasenda, babengi sibino na Milulu Minene oyo babengi yango joint la main de compassion JMC en sigle bana na Nzambe. Joint la main de compassion ezali moment kitoko oyo bana na Nzambe basanganaka pona koyoka liloba na Nzambe kobondela
pe kogumbamela kolo. En tout cas, il y a 2026 oyo ezali nde somo po mama na likambo nango ezali la saison de l'élargissement et pa iwapi basali na nzambe ya nguya bako défilé po na kote ya liloba na bomoi. Tozali bongo na pasteur Bernard Fwamba ya Mirek Lubumbashi, toza na docteur Daniel Kawata ya Omoneri PPISG, toza na pasteur Joseph Bondo ya la Borne Ipen, toza na apôtre Roland Dalo ya Philadelphie, pasteur Gislain Lukunku ya Belgique pe oti ya Milulu ye moko pasteur Kalika Senda. Bokanisi esili non JMC ekobanda mardi 7 juin kino mardi 23 juin kuna na temple ya la parole éternelle oyo ezwami na avenue Kisangani numéro 52 13 référence virage à Solongo na commune ya Bandalungwa. Et bongo mokolo ya mercredi 24 juin kino vendredi 26 juin mama nangaye bakozala na mobange na campagne d'évangélisation kuna na stade Vélodrome nyonso ekobanda kosalema na ngonga ya 16h30. Botu nanga nini clôture ya JMC ekosalema na mobange na kilti ya action de grâce mokolo ya dimanche 28 juin kuna na temple ya la parole éternelle na commune ya Bandalungwa. Boya ebele po ezalaka moment kitoko oyo kolo amimonisamaka soki oyaki kao okobima oke po kolo azalaka vraiment au rendez-vous. Ngai na kozala yope kozanga te tika na yebisa yo sekele. La prière change les cours de l'histoire. Cadre spécial pe ya classe pour l'organisation. Il y a différentes cérémonies. Nabino nyonso eza se moko le précieux hôtel eza pe na flat pour na ba séjour nabino awa na ville province ya Kinshasa. Michael Brustoto. Kinshasa! Ah oui! Bonta le loko engengisi tsangu yango yo. Le précieux hôtel. Bon mais ça l'a désormais na combo. Le cadre OLD. Le précieux hôtel. Cadre paradisiaque. Netika kesika banjelu bakitaka. Kitoko nenenge. Bakisa lumière pe beauté. Hein? Moko kutu. Okoko confondre nango. Na beauté pe sointeté maison blanche des États-Unis de Gazaka. Pour bolanga lo wapi pardon. Zoa salle de fête. Pour na mariage de rêve. Religieux to coutumier. Ah ouais, ça ma kamouya libre ma te kofelete. Avec le précieux hôtel. Histoire ndeti kalaka. Au salisi mariage awa. Batu bakaniso sali yango na Champs-Élysées. Njonka kaka na Kinshasa wa. Décoration salle. Et kuma na ndenge ya defate. Et salle makaselo ngula bino. Yonso awa classe de classe. Bakisa noblesse. Climatisation na kati. Bondi belanga Canada ekosa. Kendaka te mobange na groupe eza na poète. Oh olingo salisa anniversaire ya très bonne qualité. Tope cérémonie moko bolingi tikala inoubliable. Conférence to réunion cadre idéal yango yo. Le précieux hôtel. Joie ba chauffandise, ba couvert, ba verre na ba septième poquet, jeu de lumière, ba kisandoule, konono na konono. Bokanisi esili awa siko bozozo ba chambre matela mosuni nyekese neti douceur ya mpose jacuzzi de pointe pour na ba marié boza na droit nango après cérémonie même pour na biloba na mikili bokoki kozo ba séjour awa différence de poto ezate ba chambre moderne ezala libanda na ba couloir neti sika ba bongiseli président Fatia Leka restaurant mokwake bakisa louvre pour la collection ba meilleur moment entre amis car surtout dans le pression hôtel ezawabie yoka boulevard Lumumba arrêt abattoir entrée Petro Congo kaka ne bandeliwana okomona panneau lumineux bien mentionné le pression hôtel avenue Mobutu numéro 3 Komila Masina oza mobimbadi le pression hôtel l'XP ne kakaboete confort makasi boye bolembe seke nyonso kaka pona ko sepelisa ba congolais vous êtes le meilleur on n'aime pas les pays comme ça. Toloba nini potifa pesa potopoto kitoko même oza mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango.
Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abela kate, alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneribana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. eloni esila kate info linga ya journal mpe mpona pepe yango ekomi na suka soki bosepelaki nango bopesa merci na Nathalie Kaila Kapenda mpe Rit Kindu bango nde badirigeaki bongo rédaction ya lelo boyebake na nsima caméra tozalaki bongo na Igor Ntingi montage esimamaki na Fabrice Lundombi journal mpe mpona pepe ezaka supervisé pa Héritier Mapine mbandeko botikala malamu au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavole na ye en destination ya Bunya bavole yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.